Ouais, ndeka to yebisa bino, nous sommes international. Na minute to na katia Panama, ici c'est Paris. Donc site yango bana mboka bino tout boyaka na site ça be bon moko. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site zakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo bo talaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www. Balandi à www.bomokoyamboka.com. Shalom et puis boye imalam dans votre émission chrétienne Le Temps de la Femme, toujours dans le cadre de votre émission. Lelo Nayambeli Bino Lisusu, encore une fois de plus, notre frère Victor, Oyoboyebi déjà, Ezambali Bosote Toyambe na émission Nabiso. Mais émission à Lelo est un peu spéciale, c'est une émission chrétienne, mais Lelo Tolobela art et culture. C'est ça. Comme vous le voyez, Bomoni Batablo Eza Awa. Kalate Bokoyeba, pourquoi Tomemi Lelo Batablo et puis ba signification nango. Nous sommes beaucoup tout à l'heure et sans plus tarder, je dis déjà shalom à notre frère. Shalom, Serge Gili. Bonne santé. Santé, madame, Nzambe. Voilà, amen. Lelo, Toyambio Lisusu, c'est pas la première fois. Toyambio Lisusu na émission Abisso le temps de la femme. Mais quand même, pour na bateau baébioté, je crois qu'il y a quand même des gens baébio, mais pour na ba oh, yo bazaki opportunité à Kolando na émission Abisso tout ça qui Kalate Awa, il faut quand même se présenter pour n'avoir pas bioté baïbayo. Shalom, shalom, na pesi bongo mbote nanga na baunyoso bozali kolanda biso. Ngai kombo nanga frère Victor ou bien papa Victor Mukeng, na zali bongo artiste peintre, na vandia na Suède quoi. Donc na cadre na biso ya émission na biso bomoko ya mboka na zali bongo awa pour na ko présenter Oyo nasalaka, musalo nasalaka quoi. Voilà, sans plus tarder, tu as déjà vif, il y a sujet nabiso les lotobito la art et culture. Mais tu as papa Monsieur Victor ni nyangwe memio na nulelo na émission nabiso le temps de la fin na plateau nabiso bomoko ya mboka, to monyo na ba tableau, c'est vrai, mais ni nyangwe memio message ni no memel biso na lelo na émission nabiso. Merci pour la parole. Le message on a mis les biso bandeko na biso bozota la biso ezali que ngai lokola naza artiste naza na message moko naza ko passer à travers ba tableau na ngai on a salaka donc nazali chrétien bien sûr mais naza artiste. Alors en tant que chrétien, en tant que artiste naza ko véhiculer message moko à partir de ma tableau na ngai. Donc ensemble toko décortiquer tableau oyo toko pesa mo explication. Alors, ma question est ma réponse d'angai. Merci beaucoup, maître. Togoye banano titre, il y a tableau, netozo monango bo titre, nango to comme monango ezane. Alors, tableau yo ezana deux titres. Bon, c'était un peu n'a quoi expliquer premier titre. Titre nango ya liboso ezali partage. Oyo balobi na se doit dès la médecine. Na français balobi partage ko kabola moto kabola pour se partager. Et deuxième tableau
deuxième tableau méthode le belanan alors tableau ils ont deux titres. Premier titre ils allaient partage, alors deuxième titre ils allaient espérance ou bien espoir. Merci beaucoup. Je crois qu'à la tête tokoye ba ponani no pona qui kosa la tableau au pesa titre espérance et puis partage. Mais toni non toye ba nini et motivatio au sala tableau ya boye. Alors, merci pour la parole encore. Au moni biso artiste, tous allez inspirer. Tous allez inspirer. Au moni tous banan nzambe. Avant tous allez même nous artistes tous allez banan nzambe. Alors inspiration ou takandeni. Inspiration ou takai pas nzambe. Nzambe mutape ça don. Nyonso ou takai pas nzambe. Alors inspiration ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, voilà. Et tout le monde est tableau au Yorobi dit la Messie. Et puis, ils ont une émission chrétienne. Et l'ingéla qui sait que ils ont tableau, ils ont le bela makamwanzambe ou ils ont expliqué son nom. Alors, le col est un peu stylisé tableau, ils ont cola qui sait qui partage. Bon, au moins, on a divisé en 3 parties. Alors, triptyque, tableau triptyque. Donc, ils allaient 3 parties dans le tableau. Donc, au côté, ils allaient mon côté, il faut qu'ils allaient ensemble. Ils allaient partie moko, partie à 4 na 3e partie. Triptyque. Alors, tableau, na benyango partage pour nani parce que ils allaient copier sa message moko ya ko partager, ya kozala na souci ya kokabola na bandeko. Alors il y a un appel combo partage surtout tali bien sœur Julie par exemple tozanga frère Victor sœur Julie na caméraman na biso yemoko digital. Alors ce qui nazana mbisi moko mbisi moko tozami sato est-ce que nakolia ngamoko? Non. Tu as une question? Non. Ok. Alors, on a idée wana ya ko se partager et loko so za na loko moko il faut partager na moninga na bino ya ngwana na chango tableau na ntitila mo partage. Ok. D'accord, mais tout le monde on dirait squelette yambisi. Pourquoi squelette yambisi? Wana susu eza na sujet mususu o ya deuxième titre mais to ko ke na premier sujet o yo zali partage. Ok, nalobi partage pourquoi? Parce que ce que vous avez ambisi moko. Balubaka. Yango to moni mbisi yango na toni pourquoi? So totali boye forme bimba ezana no mbisi. To banano ezana squelette ezana mbisi mobimba. Mais to monde squelette ambisi mais to chango mbisi nano. Parce que avant comme squelette ezaka na mbisi na musuni nango. Tozana no tableau mobimba ezali na mbisi. Ozana mbisi moko okabulango batumisato lopele libumu na mutu libumu boyebi so na Thompson olia moyo mokote. Alors yango na zui idée wana lobi non tableau yo okoyi kosomba ngo zo ka partie ote il faut somba ensemble. Alors so za pe na eloko il faut ko kabola faut ko za na idée ya ko kabola ko za la égoïsme te yango na message na za ko passer à travers tableau oyo. Mais pourquoi vous avez préféré que ça, la dessiner squelette, au lieu de dessiner Pesambisi Mobimba? Oui, on a comme un deuxième sujet, deuxième titre à tableau Nabiso. Deuxième tableau Nabiso, titre Nango Ezali l'espérance. Au moni, dans la vie, ceux qui ont une espérance, c'est aux alliés Motomoko déjà, aussi Koufa déjà. Alors, même la Bible, les alliés Kolobi Nabiso, Nakatia et Ecclésiaste 9:4 et le dit qu'il y a plus d'espérance pour ceux qui sont vivants. Il y a plus d'espérance pour ceux qui sont vivants. Nous sommes dans espérance, nous avons espoir, nous avons espérance, les gens vivent. Mais ce que déjà nous sommes koufi, on a son espoir. Alors tableau est là que squelette ils ont ambis, tala squelette moto ambis yawa squelette nango oyo ezali partie moko ya ba squelette. Donc tout le monde 3 parties. L'opelle les boum et puis na. Oui, est-ce que ils ont divisé en 3 parties. Oui, est-ce que ils ont squelette, tout baka ils ont squelette ya ambis. Ce que squelette ambis on ils ont ce qu'on a 4 mai. So talia ils ont oxygène sûr, au balbana sûr, doit sûr.
ezali awa boye no ezali ce que moni mbisi soki eza na kati ya mai moko il faut epema quoi alors ezolakisa ba point oyo eza kolakisa ke mbisi eza na kati ya mai mbisi evandaka wapi na mai evivaka na mai mais mbisi yango eza na squelette est-ce que okoki koimagine squelette ya mbisi na kati ya mai au moins siko squelette wana eza na kati ya mbisi mais ezovivre parce que soki ebimi libanda malgré eza na musuni eza na chair nango ezovivre sur te mais ezali na kati ya mai yango nazomona respiration ezali pema ezali osiko na ina lobake biso pe bato toza ko s'inquiéter du tout et de rien ta naza na ndelo côté naza pasi boye naza na nini naza na lambate naza le côté mais oza na vie oza na pema na bomoi alors ngai message ozali ko passer que tant que ozana na vie tant que ozana na se ya mai tant que ozana na pema tant que ozana mbisi ozana kati ya se ya mai oza ko respirer espoir ezana parce que oyo so ebimi libanda eza so ebande mais ezana kati ya mai tala o nyonso ezana mai na se ya mai parce que ezo respirer mais soki ebimi libanda eza so mbisi te ekomi ebembe alors biso bato tant que ozana na pema na bomoi tant que ozana ko pema donc nous devons toujours garder l'espoir en Dieu. Il y a un message naza ko pasango na livre de Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Ce que vous attendez mais il y a un message où naza ko passer na à partir à tableau. Vraiment c'est une bonne chose mais tomoni mbisi eza na kati ya mai. Et puis ceux qui toyebi couleur maï ils bleu mais awa tomoni mbisi dans kati maï couleur jaune pourquoi oui wana so si je me souviens kitoko merci pour la parole au moins une biso artiste toujours na couleur alors couleur jaune eza signe ya richesse yo ozali na bomoi richesse ozo entouré yo hein ozo souffrir mais ozali na maboko na makolo couleur jaune est un signe soleil, lumière, richesse. Okay. Or par exemple, or est la couleur jaune, est la richesse. Yo ce qu'on entouré na richesse na vie moko ezali paisible mais ozana no yo moko squelette. Mais ozape na bomoi. Mais ozo kelela ozo lela butu moi. Mais donc, si on a comprendre bien, couleur jaune, il a qui ici richesse. Voilà, il y a un mot préféré qui est couleur jaune. Ouais. Et orange peut toujours mon awa. Pourquoi orange? Alors, orange peut aller alliance à couleur jaune et rouge. Rouge, ils allaient force, moko, ils allaient makila dans la force. So, c'est rouge. Force na richesse et puis c'est orange. OK. Ouais. Et ça puis on a préféré na ming orange. Orange. Ya wana linga qui peut orange na dessin na yo. À part ça tout le monde peut ba ligne et puis perception na ba signification ba ligne nyonso yo no cheboye. Oui, ba signification ba ligne oyo omoni biso toza ba africain. To bossa na tradition na biso te. Soko tali bien na ba art nabiso traditionnel so tali na par exemple na art ancestral te o tali ba sculpture nabiso ya bokoko nabiso okomona quelques motifs où ils ont présenté par exemple bito etoko maputa nabiso o ba reproduire ça quand même na bilamba nabiso ba maputa ba mama tout ça oyo ezali ko représenter par exemple oyo so tali ngona art kuba art luba archoko vous retrouvez ba motif aux alliances alongai nazali kozwa quelques apports il y a tradition na biso ya vie na biso pona kolakisa na mokili na mindele place bazali awa na Suède ou bien partout ailleurs na za kolakisa apport ya art tradition na biso na kati art moderne. Bon, selon votre explication et puis tout le monde que eza vraiment exaltation, hein? Oui. Oso exalter bateau. Mais pourquoi vous préférez qu'on exalte bateau à travers des tableaux? Pourquoi pas ou qu'il ne peut exalter bateau car vous vendre peut-être en église, tout, mais tu vas préférer exalter bateau, tout prédiquer bateau à travers des tableaux. Alors en tant que chrétien, nous avons la responsabilité naie balobaka ba monaka
selon Boumanaye. Voilà. Alors, on a des artistes, on a des pasteurs, on a des évangélistes. Alors, message, on a passé à travers mes tableaux. Donc, message, on a passé à prêcher, alors, message, on a passé à travers mes tableaux, on a ça qui ce qu'on comprend, on comprend que, oh, il faut qu'on se partage, il faut qu'on ait un espoir. Nous sommes c'est biblique quoi. Naza côté ya bateau à partir à œuvre nangai. OK. Oh, OK. Mais ba tableau ngo tant au sala ka ba tableau ya chrétien boye to eza au sala ba tableau nyonso. To eza ndene no sala ka chrétien to le quoi la boliba ki bino moko naza artiste polyvalent, na sala ka nyonso. Tout ce qui est na domaine ya art, ou etali peinture, ko banana portrait na art abstrait. Art abstrait, il faut expliquer pour comprendre. Il faut décortiquer, il faut explication. Alors, on a une salle qui a domaine de peinture, pas na en classe. Ok, mais dans le domaine de Bonzambé, message ni vraiment zolinga au lekisaka à travers le tableau nyonso chrétien dans sala. Nazo passer un message d'évangile. Au balobaka que message d'évangile de moment. Donc c'est le temps. Moi je suis sur le canal, je suis sur le côté na passer message à partir de l'œuvre nangai, à partir de don nzamba pesangai nazo partager ngona bato mususu à travers ba œuvre nanga quoi. OK. Mais est-ce que Mindele peut s'inspiraka na ba tableau na biso to biso pe yo peut s'inspirer na ba tableau na bango basala? Oui, vraiment c'est une bonne question. Oui, biso to s'inspire kana bango, oya bango pe ba s'inspire kana biso. Je me rappelle Picasso, Matisse, baza ba grand artiste ba ibana ba s'inspira kana art na biso ba africain. Surtout l'histoire na bango, histoire à Picasso, histoire à Matisse, ba s'inspira na ba art na biso ba zo ngoko to ba koma ko sala ngo e koma penza ba déformant ngo ba zo ba forme na biso ba africain ba bikeko ba koma ko déformant ngo ba komi art na bango quoi. Biso pe to zo ka oya bango zo tala c'est bien aussi ko tala moninga loko. Là, par exemple, moninga exposé, na koki kota, ça l'exposition, na zui idée. Voilà. Ce n'est pas mauvais, on s'inspire en regardant les autres. Voilà. Mais matière nino utilisée qui pour nako sala tableau na yo nozo sala boy. Alors, ils ont peinture acrylique sur toile. Ils ont peinture acrylique ou toutes les aka yango ils ont peinture acrylique. Ba bien encore acrylique. Ba utiliser quoi à base ya maille. On utilise maille kaka pour na ko sala ba mélange pour na et kaukape rapide. Soko sala yango ka lelo mara moko kauke. Ils ont ba genre sur peinture, il faut utiliser huile terebinthine. Ils ont peinture à huile. Alors ils ont temps pour kauka. D'accord. Alors, tu as peinture sur aquarelle. Alors, oyo ezali peinture acrylique. Sur toile, ouais. Ok, merci beaucoup. Comme on a toujours dit dans cette émission, que nul n'est parfait, mais tous sommes à la recherche de la perfection. Alors, les lotomoni frère Nabiso Victor, c'est un chrétien, Aza pasteur T, Aza évangéliste T, Aza évangéliste T. Il est juste un chrétien, fidèle Naban, mais à Saraba tableau naï, tozomona. À travers le tableau azosala quand même tomona makambanza menakati signification pe yango pe azope c'est là qui signe vraiment c'est une très bonne chose et le romoro il faut encourager parce que azolinga à faire passer message naie à exhorter batuto à te abatu à travers le tableau oyo vraiment c'est une très très bonne chose. Il faut toujours encourager pour akende toujours liboso na musala art oyazo sala. Voilà, je crois que tu as un deuxième tableau pour perdre ton thé. Oui. Voilà, comme vous le voyez, oyaza deuxième tableau na biso. Tout à l'heure, on peut sabiso pe signification il y a tableau oyo, soyez là qui sinene. Voilà. Deuxième tableau nabiso yangoyo. Papa Victor. Pas question mon carali sous ce zongi. Expliquer biso. Pesa biso dans le titre. Il y a tableau oyo. Alors tableau yo binomo bozomona yo na repesa na no yo moko na no
chance là nous expliquer dans le biso parce que na sel yango alors yo peut ko interpréter ça na bumuke oyo moni yango comme ça ngana ko continuer quoi. Bah non peut ça peut explication te mais oyo ngana zomona eza maboko eza likolo on dirait ba toiseau samela et puis na se awa on dirait normalement moi ba instrument ezali voilà on a zomona yango na nebité normalement on dirait ba toiseau samela maboko likolo voilà. OK, c'est bon au komi pesant pour ana alors tableau on a invité l'ango adoration. Adoration pourquoi parce que au moni tozaba na nzambe Bible lobi na kati ya Psaume 150 que l'on a premier verset na 6e verset abi adorons l'Éternel. Donc comme nzambe parce que yende mokeli na biso. Voilà. Maboko likolo ko comme nzambe. Alors ce total par exemple lumière oyo couleur jaune na ba keza signe ya richesse pe soleil ezali yomoko so total soleil ezali lumière nzambe moko za lumière to tombola malboko pona nani. Tokotombola maboko likolo pona nani pona nzambe. Alors ya mwana na présenter ki na bino nzambe o apesaka badon apesaka misala apesaka nani il faut kumisa kaka à travers maboko na biso. Alors sans compter maboko tozotala na se ape tozomona ba instrument ba corne ba guitare machaka ba instrument belé quoi. Alors na nyonso yo ezo lakisaka ke tozaka na mutu moko o aleki bato nyonso o tokoki ko kumisa. Amen. Je me rappelle à l'époque de Mobutu wando kumisa yala ole bato wa mela bondo bololo pona cesser mais sikoyo e komi na tango ke biso ba chrétien to telema to mela bondo bololo pona nani pona nzambe tombola maboko liboso likolo pona kokomisa nzambe. Après tout le monde utiliser ba couleur kako utiliser qui yango pe ba couleur o ezana signification par rapport à tableau. Oui toujours bien nazo expliquer que lumière ezana significative présent dans chaque tableau parce que ce qui n'a le ba présent mais na noir partout mais là ça molili. Alors molili les appuis signe bien tes aller butu quoi. Alors ce na jaune na lumière na pembe za ba couleur moko ezali vive. Par exemple, tous en anda quoi bon, so longoli ba couleur verte non soche molili, couleur noire ils appellent sombre. Mais so tochika pembe mobimba ils appellent lumière, zo sera, ils ont là que ça pembe, ils ont là que ça signe à sainteté. Et on a chez lumière, bon alors jaune ils ont là que ça signe à richesse. Pour comme ça nani mokonzi na bakonzi. Voilà. Riche ya ba riche. Yende nzambe quoi. OK, d'accord, mais na mona ki bien te na moni na coin kuna soleil bato ba te maboko likolo bazo sambela bazo adorer soleil ou ba adorer nzambe. Pourquoi tu as préféré ko tia maboko boye puis soleil juste likolo na bon? Alors ba ke nzambe ba mona kaye te to mona ka nzambe à travers ba créature na ye. Mais on est comme idolâtrie. Te na bi eza bongote. Tozo tambola les soleil te bazo sambela ngana eza significatif ceux qui ozo adorer lumière balbaka nzambe za lumière soleil ezani ya lumière alors yo kotala siko soleil lokola soleil ozo briller te tala siko yo créateur nango na ko choquer le son na lobiki na za nzambe est-ce que okondima pas nzambe mais tete moi nzambe alors kota la lumière soleil en tant que créateur de lumière te talango lokola nzambe créateur na biso parce que nzambe a lumière parce que ce qui lumière est daté a lumière quoi. D'accord. Kota la lokola soleil lokola moto te metala lokola nzambe. Mais total et le côté comme Zambé, total en comme c'est Dieu qui a créé. Mais total en haut le coin Zambé parce que c'est le coin Zambé te biso tout a créé par l'image de Jésus, de Dieu. Donc biso na nous qui to pour adorer mon tout combien nini to adorer total la soleil. Total bien aux symbolique. Il y a symbolique hein. Kasolobi est symbolique Nzambe muto a créé en haut. Donc on a créé un symbole mon boye tant total en auto mon nzambe c'est ça donc tu peux adorer en haut na ndenge que total en haut comme nzambe.
Bon, yo comme on a un peu soleil, tout ça comme on a un soleil pété. C'est quoi yo zo mon angolo kwa nini? C'est le tableau na. On a une lumière. Bato ba haute. Ah. Ba on comme sa lumière. Ba comme ça, on est comme idolâtrie. Descente. C'est vrai ça. Bon, on a un sujet à développer mon sous parce que tant de chrétiens, vous êtes aussi chrétiens, et ça interdit. Na salia mon en tant qu'idolâtrie, na combien na bin Nzambe aza lumière, Nzambe azali Nzambe oya kela likolo na se. Hein? Oya kela likolo na se. Azana ni Nzambe il y a clarité, il y a lumière. Mais frère Victor, est-ce que tu as un mboka moko ba adorer le soleil? Ah wana bango mais oyo ngana zo koereza soleil. Wana bango te ngabe na ko côté le matin te là na ko ki côté yo sérieux kana na ko côté le matin na sa moyi boy na chama boko na ngalikolo moyi lokola ba soda ba sepela ka bo moni soki moyi se ebimi ba ba sepeli mais za bongo te. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas sûr. Voilà, c'est quoi si j'ai mon faut tout en moi discernement quoi. Na éviter ce qui batu mususu ba ko benga batu na pourquoi desina ki mo eloko mususu te. Na bisa que bien sûr que couleur blanche et ça couleur à sainteté. Couleur jaune et ça couleur riche. Hein? Et là que sa bonté, ça couleur sa richesse. Moi je ne disconviens pas non dinga ka bato ba hôtel biso ba me ko comprendre. Au lobby au dessiné soleil. Nzambe muto sala soleil. Alors eza moi symbole moko o ezo la kisa Nzambe. Donc tant que tu adorer, tu adorer ngote mais to mona ngolo kwa Nzambe. Directement tu adorer ngo so to mona loko kwa Nzambe. Directement faut to adorer ngo. Parce que tout le monde est Nzambe. Au lobby, c'est un symbole de Nzambe. C'est ça, non? Peut-être que l'apôtre Peniel a expliqué le Kamboyo bien évangéliste Guy. Voilà, tu as expliqué sans commentaire, na salia ngona idée que tu adorer soleil. Nonge ba koma ko adorer yo bi ke batumsu ba adoraka lune, ba adoraka banzete. Mais on a sali que batu ba adorer soleil. Na l'accès que lumière, Dieu est la lumière. Hein? Parce que si on a par exemple couleur noire boy, il y a l'accès peut-être que on veut ah, oh là on est noche noire boy, là pneu ou bien unité. Na chango lumière, ça clair. Oh et dès na bana ko expliquer wana bozo mona ndenga mabete. Na dessiné soleil parce que soleil est à l'écolo. Alors batu bache maboko likolo parce que Nzambe aza likolo. Na ngina lakisa ke totombo la rande maboko nde likolo. Yangwana zo na salike maboko eza likolo quoi. Donc bozo idée te que tozali quoi adorer soleil mais tozali ko adorer Nzambe parce que Nzambe aza likolo. Totombo la maboko na biso pona ko adorer Nzambe. Maboko likolo. Donc soleil est à part, bato tout le monde maboko peut à part. Donc soleil juste parce que soleil est à likolo, en haut dessiné soleil likolo. Puis bato bazo adorer Nzambe. Ba tableau na yo eza ya côté kato ezara kanenge o leka nango leki opesa explication nango to exoter bato à travers ba tableau na yo to eza pe ya côté ka opesa ba signification nango protéger. Ouais, ezali ba tableau ya côté ka ceux qui moto za intéressé nango a contacter ngai moko personnellement ou bien contacter moko ya mboka ba tableau na lakisaka ngo soki neti par exemple na zo exposition na ko lakisa ou bien ba bengisinga quelque part na représenter RDC le kola na salaka na Suède na même ba tableau na ngana lakisi art na biso na culture na biso ko. OK, mais ba prix ezaki ceux qui mutuye moko nyaso ba bengi oto ouais wana pe soki ozana posa ya tableau kupuna ko décorer ndako na yo benga ngai to ko solola. Parce que prix on a coupé ça, yo prix na coupé ça Stéphane est le premier ministre na biso quoi. OK. Ouais. Voilà, je crois que nous sommes déjà à la fin de notre mission, mais pour nako clôturer mission na biso kwa lelo, o ko pesa biso na ba projet d'avenir pour na ba tableau na. Le projet nanga ezali que nazo penza ko linga na valoriser culture na biso pe art na biso surtout ming na mboka Suède wa. Alors yangwana nazali na ba projet belé ko nazali vraiment actif na ba makamyo c'est la Italie art na kati na mboka na biso Suède wa donc heureusement pezo ke ne malamu ba gouvernement yebinga en tant qu'artiste penza est confirmé.
Alors nazapé représentant légal na kati ya Stockholm wa na kati ya Suède na branche na biso ya ambassade na biso. Alors projet nanga eza 15 jours biso ba congolais to salata biso ba africain pardon to sala centre culturel na biso tout le monde a ba centre culturel français tout le monde a ba centre culturel suédois tout le monde a ba centre culturel bipa na BP mais biso to sala ba centre culturel français et centre culturel africain alors na kinaki une fois na Norvège na monique un Ivoirien à sali pensa centre culturel on a makamu nyonso ezali bazo sala ba danse bazo sala ba exposition ba tableau bazo sala ba activité na biso et chrétien ko la kisabatu ba culture na biso yango na idée na projet na un jour so ngenzamba sali to ko sala ngona Stockholm wa vraiment ekozala eloko malamu quoi. D'accord. Torom déjà un souka, il me semble quoi lelo, je sais pas, frère Victor, vous en avez le peut-être au Koloba, ou ça moi synthèse na maramnyo soto loba to peut-être question on a posé kyote au qui Koloba poto ceux qui s'émission na biso. Il y a les bosso na sepeli mingi na lokola boyambinga ape na pesi ba onyo so bazali kota la biso na cadre ya bomoko ya mboka.com, bazali site na biso vraiment yango soki yango te moyen pe to bimazate. yango na sepeli mingi lokola toza na site oyo toza pe ko bimisa to lakisa misala nini toza nango vraiment bo soutenir biso bozala en kati na biso bozala pe na biso parce que soza na kati ya bomoko te so bozala na bokeseni c'est ça to lokela biso to lokela yo site na bino bokeseni mboka.com ezala kate ekozala pete tozala na bomoko ya mboka site ya makasi oyo esingi biso na Suède na Scandinavie pe na monde mobimba quoi. Alors on a la responsabilité dans les actes pour véhiculer message ya paix ya bonheur ya par exemple le tableau nous a ça que tout partager tout c'est partager. Donc yango na pe si bambote nanga na bato nyonso bayibinga na bayibinga te na yo pe ozotala nga na pesi mbote to la bomoko. Voilà, tokomi déjà na suka ya émission na biso ya mukolo lelo et ndenge bomoni ba tableau papa na biso Victor a aussi déjà ko expliquer nyonso et étant les enfants de Dieu na ba acte nyonso to sala il faut et là qui savent vraiment que nous sommes les enfants de Dieu. Yango bomoni frère na biso Victor aza artiste peintre mais lelo tomoni ayena ba tableau Oezo a perçu signification dans donc il est en train de prêcher et d'exhorter les gens à travers ba tableau Oyazo sala bo qui explication sur PC donc ça veut dire na ba acte na musala nyo sur sala ezo la qui s'appelle que aza vraiment moi nzambe il est vraiment chrétien voilà yangwana bo monito encourager pourvu qu'il y ait toujours liboso na ba tableau na ye na musala na ye azo sala a qu'il y ait toujours liboso. Voilà, frère Victor, Torominasuka, vous avez un mot de la fin. Nazara mbote nanga nazo kopesa na famille na ngai na bandeko na ngai nyonso bayibi ngai na kopesa liboso mbote na Didier Mike awa na Stockholm Jonathan Mombongo na Göteborg na mama Mombongo Pharaon na bosa nyote Théon Tumba mbote na yo angwana David Dulvol, mbote na yoana, sans oublier Prince Monzali, mbote na yoana. Na lobaka loko mukepo na Prince Monzali azali mwana roi. Mon côté akokani na parce que mwana roi yeba mwana roi na benga ke mwana roi Salomon parce que mwana roi Salomon ye azalaki muto aleka na kolata ya date quoi. Donc na pesi mbote Prince Monzali mbote na wana na batu nyonso o bazolanda yo na yo pe ozolanda biso na bomoko ya mboka koza pete contacter biso na bomoko ya mboka tokoya et ozala pe malamu merci mingi botika la malamu quoi. Merci beaucoup ngape na remercier d'abord le bon Dieu pour l'opportunité o ya pesi biso mko alelo ya kokuta na lisusu na papa biso Victor ya kokuta lisusu na bandeko bazolanda biso na tang oyo. Merci beaucoup. Et on appelle si boss nabiso ya site bomokoyamboka.com papa nabiso Momo Digital place azali nzamba pamolaye mama Pauline na pesi mbote nambo Pia Christevi Dieu merci binonyon sa pesi mbote ça s'oublier
concernant la sœur Joël, place Pazali Mbote Naye. Et puis on a Pessi Mbote Lissusu na apôtre Peniel, oyazo soutenir biso toujours na bomo kwa mboka na nyonso na ba conseil na prière so bomo na pe ndenge tozo évoluer bo c'est grâce pe à ba prière na ye vraiment azo contribuer ebele na bomo ko ya mboka apôtre Peniel place Azali na pesi mbote na frère Vegas ça y pe a soutenir biso toujours place Azali pe mbote belé sans oublier le prince Monzale hein les grands sapeurs na biso Nzambe apambola yo place Azali. À la Bossanité, Rigo Mambassa, le responsable, hein, Mbote, place aux Ali, et Serge Joël, on a passé déjà Mbote, sans oublier frère Michel, place Pazali, Nzambe, à Pambolaye. Aigle, voilà, et qui t'a mal à Mamouidou, na Bossanité, frère Léon, Moté, ma maman Abisso, Jolie. Place Azali pe Nzambe apamblana ba on a bossani peut-être prochainement mais la pesi binonyo son beauté merci tokutani balasima voilà au revoir bye. Ouais, ndeka toyebisa bino, nous sommes internationaux. Na minute to na katia Panama, ici c'est Paris. Donc site yango bana mboka bino tout boyaka na site ça be bon moko. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com et simba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka.